ebandeli moninga Nzambe asala kilola Aiko sala mokili Asalingisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na Eva Maman, c'était en ce moment Libala ebandaki nedenie maman, c'était en ce moment Libala ebandaki nedenie Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batala kabizaleli banga babokilo petosala semeki nayo. Shalom peuple de Dieu, vraiment nzamba pambola biso aux occasions ya kokuta na lisusu na 2023. Vraiment topesi bino mbote toza na esengo mingi ya kokota na bandako na bino depuis saison ya 2022 esilaki tozalaki mwa temps ya kopema mpona kobongisa bongo mateya ya malamu mpona mbula oyo tozali kobanda na 2023. Esenge boyeba que émission na bino mariage pour la vie ezali émission oyo ebongisami mingi penza pona koyeba ko soutenir ba marié ko talisa lolenge ba réalité ya vie ya libala ezali parce que libala ezali eloko oyo nzambe azali ko landela yango pe eza eloko pe satana azali ko combattre yango makasi. Esenge boyeba que centre missionnaire d'adoration ezali wisika église oyo tozali ko kamba elongo na ministère chrétien mariage et famille oyo ezali bongo ministère ezali plus spécialisé na oyo etali ba question nyonso ya libala pe ya libota parce que senge boyeba que eloko satana azali kobundisa koleka libota na libala ezali te na sa mokili po même nzambe ayebi valeur ya libota ayebi pe valeur ya libala yango moni ke nzambe na bon nzambe na ye sengelaki asala bongo moto pe na sima moto libala e banda pe na sima libala libota ebima po na sima libota ndenge lelo bikolo ebimi bikolo ya ndenge na ndenge c'est parce que il y avait un homme et une femme, c'est parce que il y avait le mariage et parce que il y a les couples qui marchent dans kati il y a bon koko na kovansa bongo libala na bango et senge boyeba que ministère chrétien mariage et les mariages et la famille ezali bongo espace auto bongisi pona bino pour vous accompagner spirituellement, physiquement, na ba conseil na ba coaching pour que le bala na yo famille na yo ezala bongo espace bongo ya épanouissement pe ya développement ya croissance mutuelle. En tout cas toza na sengo mingi ya kokuta na bino après moi temps ya repos temps ya absence mais sengel voye balisusu qu'on vous aime beaucoup, on vous aime de tout notre cœur parce que toyebi que ministère chrétien famille mariage et famille ezali bongo espace moko ya malamu mingi penza pour votre croissance spirituelle parce que ceux qui ont un problème na libala ont un problème na famille atoza na musala atozo sala eloko nyonso en tout cas courage kozala te souci kozala makasi pour nani parce que libala est un problème et sengel boye bak ennemi à liboso ya libala na yo ezali bongo satana et akoluka par tous les moyens pour détruire votre mariage. Yambo tokota na mozindo ya émission boyebi toujours philosophie ya émission na bino et sengel boyeba ke numéro o ezali bongo na mopanzi na se ya etando moke ezali numéro oyo oza besoin ko landa biso na mozindo. Tu as des questions, des préoccupations, tu peux que nous appeler na numéro wana, on va te recevoir et on va t'aider.
tozape bongo na YouTube, télévision numérique na biso, obeti bongo mariage pour la vie TV, olandi bongo ba prédication na biso, olandi bongo ba intervention, pe okozo ba enseignement ya ndenge na ndenge sur le mariage et sur la famille na bongiseli bongo, il y a ministère chrétien, mariage et famille. Yamboto kota na mozindo, il y a thème autozo bananango parce que webi que to fongoli saison il y a émission pour la année 2023 to bandi yango ne sengo pe to bandi yango vraiment na beaucoup d'amour avec beaucoup de joie. Bonne année malamba meilleur vœu pour la année oyo ba meilleur vœu pour na mabala na bino ba meilleur vœu pour na mabota ma famille na bino bisika nyonso bozwami na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na Afrique pe na monde yambo to continuer émission na biso to landa bongo clip chrétien oyo ko pesa biso bongo motivation pe pesa biso pe ngonga ya komela mwa mai poto ban émission oyo na SNO. Suivons ces clips et on se retrouve juste après. Bakumisio Matoyo yokela Basanjolio Poza mokeli na nyonso Papa ya bana Yahweh Kolo kumisama Osalaka ndenge nini Pobotisa mwaso ya kunda eliki ya kobota Osalaka ndenge nini papa Botangisa mono ya kufela baboti Osalaka ndenge nini Yesu Ozongisa esengo na elongi oyo eseka mwakala Yesu Kolo kumisama Yahweh kumisama Kumisama Tokumisi Seyo Yahweh Pona bolamu yo saleli biso Tokumisi Seyo Yahweh Pona bolamu yo saleli biso Tokumisi Seyo Yahweh Voilà, chers frères et sœurs en Christ, chers mariés, chers célibataires, chers fiancés, cette émission, c'est pour vous. Ils allaient émission éducative, ils allaient émission, il y a formation, ils allaient émission, il y a édification, parce qu'aujourd'hui, le mariage a un problème très sérieux dans notre pays. Le mariage a un problème, le mariage connaît des problèmes sérieux même au sein de l'église. Les autres thèmes où tu allez te bandi pour exploiter pour la saison 2023, il y a émission Nabino mariage pour la vie. Thème où tu allez exploiter s'intitule le mariage de Adam et Ève. Quelles sont les leçons à tirer? Libala il y a Adam na Ève, ba leçon ni o esengel to tirer na libala wana parce que boyebi ko Adam na Ève bazali bongo ba balani ya liboso bazali couple o ya liboso pe bazali ko pesa biso ba leçon ebele sur notre manière de fonctionner na kati ya libala boyebi ke libala oyo ya Adam na Ève eza na ba makambe ebele eza na ba révélation ebele o esengeli tozala bongo très attentif ou attentive pour comprendre makambo nini eleka lolenge nini Adam na Ève balongwaki na jardin bakomi bongo libanda ya jardin. Quelles sont les réalités qui nous entourent oyo tokoki pe ko éviter yango
oyo ekokipe komema biso bongo na kati ya profondeur ya relation na biso, na kati ya intimité na biso. Libala ya Adam na Eve ezali exemple monene. Libala ya Adam na Eve ezana ba leçon ebele yango moni ke Nzambe a inspiré biso pour que to banda saison 2023 na thématique oyo ezali très importante, les mariages de Adam et Ève. Quelles sont les leçons où esengeli et attirer attention à bicho où esengeli to elanda na où esengeli to boya pour que to yeba lo lengeni esengeli to koya. Mais eloko aliboso esengeli boyeba to yeba libala ezali nini? Le mariage c'est quoi? To le bibongo que le mariage c'est une alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple et fonder une famille. Le mariage, d'abord, c'est une alliance. Le mariage n'est pas un contrat. Parce qu'un contrat est lié aux intérêts. Un contrat est lié aux clauses. Mais le mariage n'est pas un contrat. Mais le mariage, c'est une alliance. Le mariage a une portée d'abord spirituelle. Liba les ananou spirituels. Parce que moutunakati nae azana trois choses. Azali bongo na nzoto, otobengi corps. Azali bongo na âme oto bengi molimo, azabongo na esprit oto bengi elimo. Donc l'homme est tripartite. L'homme azali na trois parties. Donc libala pe esengeli po evanda ezala libala esengeli ezala conforme na trois parties wana. Le mariage est d'abord spirituel, le mariage est alors physique, auto-benginzoto, et le mariage doit avoir une, comment je peux dire, une intimité d'âme. Si les âmes ne sont pas intimes, le mariage aura un problème et le diable aura une grande porte pour entrer et détruire votre mariage. Cette émission est à la fois éducative, elle est à la fois une émission qui vient booster ta foi. C'est une émission qui vient maintenant t'amener dans la profondeur de ton intimité. C'est une émission qui est complète parce que nous devons traiter toutes les trois dimensions de l'homme dans cette émission. Nous lisons d'abord notre premier test qui est le test de base pour la émission na Bishop par rapport à la thématique de Tangi Bongo Genèse chapitre 2 verset 18 à 24 de Tangiango na Kombo Naïch. Nous lisons la Bible balobi na biso na Genèse chapitre 2 verset 18 à 24. La Bible dit ceci: L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel. Et il leur fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant les noms qui lui donna l'homme, qui lui donnait l'homme, ou qui lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et rafferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est le test de base. Ça, c'est le commencement de tout commencement. Frères et sœurs, toujours rappelons que thème où vous allez exploiter, dans les bandeliers à saison, il y a émission na biso pour l'année 2023, et bongo le mariage de Adam et Ève. Quelles sont les leçons à tirer? Tout le qui bien que les bala ou les leçons et belé, ou sengeli et attirer attention na biso.
Awa na teste outi kotanga. Balobi na biso na Genèse chapitre 2 verset 18 d'abord. Balobi l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pourquoi le kalboso Seigneur tomituna? Pour nani nzambe azu décision. Azu mokano ya koloba ke eza malamu te mobali azala ye moko. Esengeli na salela ye mosungi na ye. Une aide semblable mosungi na ye. Pourquoi Dieu a dit cela? Qu'est-ce qui avait tiré ou qu'est-ce qui avait, n'est-ce pas, poussé Dieu à réaliser que l'homme devait avoir une aide? Parce que Dieu a créé l'homme différemment, Yabanyama. Et après avoir créé l'homme, et il constate par rapport à la réalité où il a trouvé que Moutou et Sengelaki te azala yemoko. Papa o sengelite ozala yomoko. Maman o sengelite ozala yomoko. Il faut qu'ozana mosungi na yo. Mosungi ozali très importante pour na équilibre. Non seulement il y a yomutu, mais équilibre, il y a vinayo dans tous les domaines. Parce que moto oyaza abali, na moto azali célibataire, en termes de responsabilité, baza ko assumer ba responsabilité mon côté. Parce que papa oyabali azana charge, il y a moi sinaye, il y a bananaye, et nous sommes africains, il y a belle famille, il y a famille, pays entourage. Yango zomona ke libala ezali loko ya bana mikete. Libala eza bonbon te po meka bonbon. Mais libala c'est une affaire des matures, une affaire des responsables, des hommes et des femmes qui croient à leurs capacités. Tu peux pas être responsable, ce qu'on a responsable y a yo mon côté, c'est impossible. Tu peux pas être papa. Ce qui osana nous yomoko se sentir papa te na nzoto na yo. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, et Sengel te comprendre que le mariage, il y a Adam, na Ève, et za ko pesa biso ba leçon et belé. O et Sengel li biso te comprendre na libala, il y a Adam, pe na Ève. Leçon à liboso tolobi, la femme doit savoir qu'elle est une aide pour l'homme. La femme doit savoir qu'elle est une aide pour l'homme. Moi si esengeli oyeba que ozali mosungi ya mobali na yo. Ève esengelaki ayeba kazali mosungi ya Adam. Motuna to komituna. Est-ce que Ève ayeba ki réellement que azali aide semblable à Adam? Maman oyo zotala ngai, papa oyo zotala ngai, fiancé oyo zotala ngai, est-ce que tu te sens na peau que ozali aide semblable ya mobali na yo, ya fiancé na yo? Et loko nini oyo ozali ko comprendre par aide semblable? Parce que Dieu lui-même dit dans Genèse chapitre 2 verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, est-ce que Ève a compris qui kazali aide ya Adam? Maman, est-ce que ozali ko se sentir oyebi pe ozali ko sosola que ozali aide ya mobali na yo? Tala lelo bisika mobali na komi. Tu as vu au besoin mener na kati ya libota. Est-ce que vous comprenez le rôle na yo ya kozala aide semblable? Yango tozo lingi to décortiquer na nous aide semblable. Pour to zo conclusion, pour to tirer leçon, ce qui Ève azala qui réellement aide pour na Adam, ce qui Ève a compris qui vraiment rôle na ye, ya aide ya mobali na ye. Ce qui moi ça comprend qui réellement mission on nzamba pesa qui est parce que pour na kosala moi si biso monte nyonso to yebi ke nzambe alalisa ki mobali pongi pe na sima ko lalisa mobali pongi nzambe asala ki opération na nzoto ya mobali alongola ki kote moko
na mopanzi ya gauche ya mobali pe na parti ya côte wana nde Nzambe asali nani asali mwasi asali Ève. Est-ce que Ève a comprenaki mission na ye na kati ya ndako ya Adam? Mama oyo ezotala nga, est-ce que ozo comprendre mission na yo na kati ya libala oyo oza nango na ndako na mobali na yo? Yango oyo esengeli maintenant toyeba ko décortiquer pour te comprendre pourquoi makambo esalemaki et ba leçon ni esengeli oyo to tirer na kati ya libala oyo. Petolobi leçon ya liboso, est-ce que la femme doit savoir qu'elle est une aide pour son mari ou pour l'homme? Voilà, tous allons bon dans Genèse chapitre 2 verset 18. Et lorsque liboso esengeli toye bayaya que la création était incomplète sans Ève. Même Nzambe a constaté que création ya mutu na vie ya babatu na kati ya mukili ezalaki incomplète sans Ève. Dieu lui-même fait le constat. Après avoir créé, a créé lion, a créé éléphant, a créé buffle, a créé taureau, a créé union ça a créé. Mais vous constatez que il y a un problème. Mais mutu azaye moko. Est-ce que mutu moko a commis bota? Mutu moko a commis zemisa? Mutu moko a commis botisa? C'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi nous allons comprendre ici il y a un problème. Donc la création est qui est complète. Voilà qui corriger, n'est-ce pas, situation wana. C'est vrai que corriger, n'est-ce pas, manquement wana. Et c'est vrai que corriger erreur wana. Et Dieu lui-même, il était conscient qu'il fallait corriger. Mon frère, ma soeur, les mariages a le sens si l'homme et la femme assument ses responsabilités. Les bas les alliés, moi si na mobile il faut mutamutu aye ba rôle naye. Yango tolobelo kalboso que la création était incomplète sans Ève. Le mariage c'est un partenariat. Le mariage c'est un partenariat où la femme, n'est-ce pas, comme l'homme, doit jouer son rôle par rapport à la mission que Dieu a donnée à chacun. La femme n'a pas été formée, n'est-ce pas, par une partie, il y a moto. Vous savez, il y a beaucoup de révélations sur la création. Aujourd'hui, tout ça, comme la parité, tout ça, non, restons na pensée ya Nzambe. Restons na logique ya masolo na Nzambe. Dieu a créé la femme pas à partir de la partie de l'homme. Pour que la femme ne soit pas, n'est-ce pas, ne commande pas l'homme. La femme n'a pas été créée à partir ya Moutou, parce que Dieu pouvait prendre même une partie ya Lutoi. À ça, moi si. Alors, pour créer moi si, à partir ya Luce, à ça, moi si. Parce qu'il n'a pas voulu donner cette impression. Parce que la tête est symbole de la domination. Il y a un moment qui Nzambe a sali moi si, nanzela a parti à Moutouté. A sali pe moi si, nanzela a parti, il y a misapi, il y a makoloté. Pour que moi si a dominé Mobali, a foulé autorité à Mobali. Mais a sali moi si, a parti à côte. Côte, pour exemple, Moupanzi. Moupanzi, pourquoi? C'est pour que la femme et l'homme soient des partenaires. Le vrai partenariat commence là, dans le mariage. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, et Sengelingana yo, to comprendre, Valéria Libala. Libala, ezalima sekite. Libala, ezeloko yo mutu, ayeba, eloko nini azosala. Pourquoi tu t'engages? Babala nakate d'abord pour les enfants, mais babala na pour des raisons oyo, to ko évoquer, ebele, awa, tozali koloba. Donc, mon frère, ma soeur, et Seigneur Boyeba, que la femme n'a pas été créée à partir de la partie de la tête, ni à partir de la partie des pieds. Pourquoi? Parce que la femme ne peut pas, n'est-ce pas, avoir l'autorité sur l'homme. La femme ne peut pas non plus, n'est-ce pas, commander l'homme. Voilà pourquoi il fallait équilibrer. Dieu a compris qu'il fallait équilibrer et il a pris l'une des côtes de l'homme pour créer la femme. Que la femme, n'est-ce pas,
n'a pas été créé non plus à partir de la poussière pour ne pas créer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'antagonisme. L'antagonisme, c'est l'opposition, la diversité. À diversité. Tu sais, quand tu prends, par exemple, l'homme, tu prends, par exemple, lion ou lion, mobali, mwasi, to mobali, to mutu, alors cohabiter na lion, to lion. Et aussi, parce que, par exemple, nature, mon côté, il y a matière, il y a création. En termes, il y a ma responsabilité, puis à terme, il y a ma objectif. Les objectifs pour lesquels Dieu a créé les animaux, et en dernier mon côté, objectif, on a créé qui moutou. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'animal n'a pas été créé dans la ressemblance, mais dans l'image en Zambé. Donc, et c'est ce qu'il faut comprendre, que ce qui Nzambe a ça qui moisi à partir de la poussière, n'est pas ça qui moutou à partir de la poussière, a créé maman na opposition dans le couple, dans le famille, et ça n'est pas ya mobile na mobile. Non, tout ça là, tout ça sérieux. Et qu'aussi parce que l'homme a ses caractères. Et à un moment donné, l'homme a pourrait jamais être dominé par un autre homme. Donc, d'une manière globale, si aucun couple homosexualité, vous allez sentir que ce couple a beaucoup de points parce qu'ils sont incompatibles à la mission du mariage. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu créer la femme Nanzela et poussière, parce que moi, si on a ce qu'on appelle l'autonomie, on a autonome, on a sentiment autonome, moi, c'est on a libre, et ça n'est pas nyama. Pour moi, nyama ma créa qui lion na matière na ye, lion na matière na ye. Au moins que lion na lion, bazalaka ka na affection ka ceux qui bazan besoin ko s'accoupler. Et à part wana, chacun fait sa vie. Chacun est autonome, chacun est libre. Voilà le problème. Donc Dieu n'a pas voulu créer les désordres dans Katia couple. Voilà pourquoi il n'a pas voulu souhaiter, il n'a pas souhaité que ça moi si nanzela ya poussière parce que moi si ngazala autonomie, ngazala n'est-ce pas pareil à l'homme, il y a la véritable parité, il y a la deux rois dans le royaume moko et que simba ata mukolo moko te. On ne peut pas avoir deux présidents dans la république moko, donc on n'a jamais deux chefs dans la famille moko, et il y a la impossible et Dieu lui-même allait gâcher sa créature. Voilà pourquoi Dieu, par sagesse suprême, a comprenant qu'il ne fallait pas que ça la moisi à partir de la poussière pour aimer ma maman na mbutu. Écoutez, frères et sœurs, t'as la route moi c'est na katia libal. Moi si musu beaucoup soin na beaucoup discuter, azo ba mobile au sel ngani. Et surtout ceux qui écoutez, au sel ngani mais pourtant avant na katia libala, avant na katia ndako ya mobile wana, mazo ba mobile au sel ngani. Mais ceux qui nza masala qui erreur wana que o asala moi c'est na matière na ye. Mobile na matière naie, en tout cas les bala comme nango okufa parce qu'il est créé ba germe nyonso il y a destruction na kati il y a les bala. Donc frères et sœurs en Christ et Seigneur toyeba que le mariage Dieu a pris tout son temps parce que c'est la première institution que Dieu a créée et Dieu veille vraiment makasi na oetali bongo libala parce que libala a été créé, la femme a été créée à partir de la côte Yamobali pour mettre, n'est-ce pas, l'accent sur le fait que, n'est-ce pas, il devait être toujours côte à côte chaque jour. Donc, et Sengeli, Koyebake, que le Zambé a créé ça là, tout un mystère. Tout autour, il y a où est les bongo, les balas, pour que on comprendre que moi si na mon bali et sengeli tozala na ba valeur oyo tozali ko mériter. La femme a été formée à partir de son côte comme pour mettre l'accent sur le fait qu'elle devait toujours être à son côté, n'est-ce pas, en partenaire et non en partenaire et à compagne. Moi si azali compagnon ya mobile. Moi si azali partenaire ya mobile. Yango moni ke Nzambe asali nini
nzambe asali mwasi na mopanzi ya mobali pour que ba se sentir lié sur le plan intime, lié sur le plan physique, lié sur le plan moral, lié sur le plan matériel. Donc, libala ezali tout un mystère, libala ezali toutes ces réalités qui entourent, n'est-ce pas, l'avenir. Alors, quand on a décortiqué, laissons à liboso tolobi, qui est seigneur moi c'est ayebake asalema loko la aide. Alors, tout ko tombe balamon ko na conclusion te sans toi analyser d'abord aide des ali aza nani. Musani ni oyo moi c'est seigneur qui asa la permet na mobali pour te conclure réellement ce qui Ève azalaki une véritable aide à côté de son mari. Toyo maman ozola nangai ozali véritable aide na côté ya mobali nayo. Balobi na biso Dieu crée la femme à partir de l'homme. C'est pour aussi symboliser, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'unité ou l'union conjugale dans laquelle l'homme et la femme ne font plus qu'un, n'est-ce pas? C'est une union mystérieuse de cœur et de vie. Donc, esenge koyeba ke tangu nzambe asali mwasi na mupanzi na koti ya mobali, esengeli ko tirer leçon ya liboso na nenga malamu pour que bato wana mibale mwasi na mobali ba se sentir lié, bazala na bomoko, bazala na union, bazala ba partenaire, bazala bato bazo comprendre pourquoi ils sont ensemble. Pour nanine obalaki papa oyo, pour nanine obalaki mama oyo. Lelo libale komi bololo, lelo libale komi problème, lelo libale komi ring, lelo libale komi terrain d'insulte, lelo libale komi terrain oyo ba maman komi estomac, akona ba crise ba tension, lelo komi isika o papa baye, isika oyo komi ondre prison. Non, le mariage ne peut pas être une prison, mais le mariage c'est un espace libre où esengeli to prôner épanouissement, développement, amour, n'est-ce pas, bonheur commun, pour que les couples va se sentir bongo, nabomoko, va se sentir bongo à l'aise parce que Dieu veut t'amener dans les choses sérieuses. Dans un couple, la femme doit savoir qu'elle est une aide pour l'homme. Si la femme n'arrive pas à comprendre et à savoir qu'elle aide pour la mobilité, je vous dis, c'est déjà un problème. C'est déjà un échec qui guette cette famille. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important de comprendre que le temps est arrivé dont la femme doit comprendre qu'elle est une aide pour son mari, une aide pour la vie, une aide pour construire quelque chose ensemble. Les bala bayara kozoate, na les bala on vient pas puiser, mais à les bala on vient donner, on donne, l'homme donne, la femme donne, pe bozu mutu oto bengi moine. C'est moine azali résultat de donner. Voilà pourquoi quand la femme vient dans le mariage, dans l'intention de prendre, ce mariage va échouer lamentablement. Mais si la femme vient dans le mariage, dans l'intention de donner la meilleure d'elle, et l'homme donne le meilleur de lui, ça sera un couple qui vivra des choses extraordinaires, des couples qui vont toucher beaucoup de réalités, et ça sera un couple qui va impacter, n'est-ce pas, les autres. Le mot aide vient de l'hébreu, qui veut dire Ezer. Ezer qui signifie littéralement un secours, un soutien, un bouclier, une compagnon ou une compagne, une assurance, la sécurité ou la protection. Donc, c'est que secours, to aide na hébreu enye loba Ezer. Ezer enye koloba soutien, protection, enye koloba partenaire, enye koloba compagnon, enye koloba ami, enye koloba protection, enye koloba bouclier. Donc, aide eza na signification tellement ébélée. Oyo ezo senga na yo, tozo ata ya comprendre ba valeur onzamba zo pesa na kati ya libala. Le mariage c'est un mystère spécial, un mystère que Dieu, n'est-ce pas, a créé. Donc esengeli ko étudier yango avec beaucoup de sagesse,
avec beaucoup d'orientation parce que ici, Dieu est en train de nous amener dans la profondeur de beaucoup de choses. Natango batoba ko lukaka solution de part et d'autre. Biso solution na biso evangile na makola yaya na kati ya losambo. Sekela basantu ezali losambo tukayo komona zamba kofongola lola oyo zolukeza nini oyo zosengeza nini belela Yesu akosala na losambo. Simbine lola ye lukayo komona nzamba kofongola lola ye esimina mokilite abelela Yesu alo na biso ezalo sambo ya Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Voilà, vous venez là de suivre un très beau clip et toujours continuer mission Nabicho et Seigneur Boyba qui est un mot qui n'est pas mouké, mais et Seigneur tout comprend que tout lobby bien awa, tous na Genèse chapitre 2 verset 18, où tous allez décortiquer bongo libala ya Adam et Ève, ba leçon to ko tirer. Pe première leçon où tous allez ko tirer tout lobby, moi si et Seigneur ayeba ke azali aide semblable na mobali na ye. Maman zotala biso esengo yeba ke ozali aide semblable na pona mobali na yo. Tozali bon kokota na mozindo na o etali bon aide. Yamboto conclut ce qui Adam et ce qui Ève azalaka vraiment une aide semblable pona Adam. Ce qui yo maman oza vraiment une aide semblable pona mobali na yo pe pona libala na yo. Ya on to lobi ke le mot aide e uti na hébreu lobi na biso Hébreu babengango Ezer. Ezer et Nikoloba secours. Nikoloba compagnon. Nikoloba soutien. Nikoloba bouclier. Nikoloba, n'est-ce pas, assurance. Nikoloba sécurité. Et Nikoloba protection. Tango maman au banana papa. Yeba o komi secours ya papa. Okomi mutu ozali ko secourir. Secours ezali eloko tant mutakomi na bosenga, mutakomi na problème. Maman esengeli ozala secours ya mobali na yo, esengeli o se senti lokola compagnon na ye, lokola compagnon na ye, lokola moninga na ye. Oyo ozali koloba na ye sembo. Moi ça lobaka sembo na mobali na ye. Moi ça za la hypocrite libosa mobali na ye. Na kati ya libala moi ça ngozomo na makamezo sibate, tu es la première conseillère de ton mari. Voilà pourquoi esengelo compagne tant ozali aide d'abord pour na o secourir na tango ya lekambo. Esengel po yebake ozali aide semblable pour ozali compagnon na ye, ozali moninga na ye, ozali confident na ye, ozali bongo ami intime na ye, o bozali ko partager nyonso o izana kati na bino. Mama esengel oyebake ozali soutien ya mobali na yo. Soutien c'est-à-dire mutu oyo azali ko simba mutu tangani ko koya azali ko zopesa ye assurance. Maman ozali bouclier. Bouclier ezali eloko o ezali ko pekisa libanga to lisasi ezwa mutu. Tango ozali bouclier, yeba ke esengel ozana les devants. Les devants pona mobali na yo, pona santé na ye, pona musala na ye, pona kimia na ye, surtout la paix na kati ya ndako. Tant maman ozali bouclier, o anticiper biloko ebele, yambo est touché mobile na yo, yo mongo déjà o anticiper parce que moi ça zali na espace discernement, moi ça zalaka na ba maîtrise na ba capacité ebele on nzamba tia na kati na ye pour déceler certains dangers qui peuvent guetter, n'est-ce pas, ton mari ou ton mariage. Maman esengelo yebake ozali une assurance. Assurance ya mobali na yo. Parce que na kati ya ndako, papa za assurance a olia biloko yo lambi. Papa za assurance a omela mai oyo opesi sans même à tout na ba question.
Pour ceux qui osent sous assurance na été et qu'on crée ce qu'on appelle la méfiance. Yango maman et sengoye ba na rôle no ya aide semblable na papa aux ali bongo na mission ya kozana assurance pour na mobali na yo pesaye assurance ça c'est construit l'assurance ça c'est construit et ça na lolenge no ya kotambola lolenge no ya kozala ne okopesa assurance na mobali na yo tu es la sécurité quand on a aide semblable à mobali na yo tu travailles aussi sur la sécurité physique et spirituelle de ton mari et c'est ngolo za la spirituellement forte pour oyeba komema mobali na yo na kati ya vie ya losambo yango to mona même na statistique to za kati ya betonga o mona ke ba mama ebele ba samelaka ke ba papa be église union son ensemble kilo mona ke be église za mingi dominé na ba mama ke na ba papa alors mama esengel o jouer rôle na yo ya une femme qui joue le rôle de la sécurité pour son mari. Tu dois être une femme de prière, une femme qui impacte son mari. Parce que moi, si mon balazo sambelate, maman yo nem toko memaye na vie à lo sambo. Et en tolobi na maman, joue ton rôle comme aide semblable. Yango tozo komi tuna parce que tozo kota na mozindo, yango to conclure ce qui Ève, to yo maman zo talanga, aux allez aide semblable. Comprendre d'abord sens, profondeur, il y a aide semblable. Voilà, frères et sœurs, tout le monde qui est dans souka, il y a émission nabiso, il y a mukolo, il y a lelo, tous en essengo mingi, tous allez kondima, pe tous en a kondima, que tu as eu le temps, parce que tous allez introduire émission au mariage pour la vie, pour la saison au bengi 2023. Alors, tu bandi émission, on a thème, au ya makasi, au ya munene, le mariage de Adam et Ève, les leçons à tirer. Puis les leçons à liboso, tous allez kolobela, ils allez bongo, maman, et sengen oyeba, rôle na yo ya aide semblable. Yango, yamboto conclut, que yo maman zolananga, yo papa zolananga, yambo au conclut que moi si na yo, aza aide, toi aza aide, prends tout le temps de nous suivre, zoa kaye na yo, notez, parce que c'est une émission vraiment éducative, c'est une émission réveil à conscience, c'est une émission qui construit, n'est-ce pas, ta vie spirituelle, c'est une émission d'édification parce que tu ne peux pas être un bon chrétien sans kozala vraiment un bon parent, une bonne femme, un bon mari. Frères et sœurs en Christ, nous sommes déjà vers la fin de cette émission pour aujourd'hui. Et yamboto kabwana nganayo et sengelo yeba ke libala ezali loko ya bato bazo comprendre bazo sosola. Tous autres obela thème ya makasi ya mutu ya auto intitulé le mariage d'Adam et Ève, les leçons à tirer. Leçons liboso tolobi, la femme doit comprendre et connaître qu'Azali aide semblable ya mobali naye. Pe yamboto conclut que Ève toyo maman zotalangai, vous allez être semblable à mobile na yo, faut comprendre le sens ya aide semblable. Pour nanini nzamba lobaki qui n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Pourquoi nzamba lobaki intention ni nzamba qui n'est par rapport à aide. Aide on ezo bomba makamunini. Yango tozali ko décortiquer, tozali ko fongola, landa biso na bokebi, vraiment ko renter ba rendez-vous na biso te parce que nous sommes là pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, bénis ces couples, bénis Seigneur cette femme, cet homme qui a pris le temps de nous suivre. Seigneur, que tu puisses imparter, Seigneur, son couple. Dieu d'amour, manifeste ton amour dans leur couple. Tous ceux qui vont s'ériger comme obstacles, comme diables, qui s'opposent, Seigneur, au mariage, Père, donnez la victoire. Parce que tu es le Père, tu es le créateur du mariage. Veille sur ce couple, accompagne-les au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Tokome nasuka, ngana tokuta na mikolo oye tozali chaque jour bien sûr. Donc cette émission elle est chaque jour, elle est produite chaque jour, elle est diffusée chaque jour dans nos chaînes partenaires. Que la paix de notre Dieu vous accompagne. Au revoir et à demain. Bandeli moninga Zambe asala kilola Aiko sala mokili Masalingisi na mai
aikosala nzete asala damu na Eva. Maman, c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Maman, c'était en ce moment libala ebandaki nedenie. Libala moninga ezali puya lolendo te. Na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo pe tosala semeki na yo.